Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banakino Boulukite Buguyoka kaka Kinshasa na biso Kin eleki partout KNB Kinshasa na biso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima Mukende Oumela KNB Kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que Kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kuta nango check au Vandi Mbote Bakina peut bienvenue édition à l'élo jeudi 11 juillet 2019. Banda d'actualité na koyebisa bino que mokolo lelo ezalaki bongo première journée africaine de lutte contre la corruption. La yango président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo azalaki na fleuve Congo Hotel Elongo la batteur étatique nyonso pour na koluka pe ko déplorer corruption pe ba stratégie ndenge nini ya kosilisa corruption en RDC. Bolanda ba détail un commentaire. En effet, dans notre pays, la corruption est un phénomène qu'on ne présente plus. Elle se présente sous des formes multiples. On parle notamment de petites et de grandes corruptions. Elle touche de nombreux secteurs, qu'ils soient publics ou privés. La diversité de la corruption renvoie d'une part à la petite corruption qui touche le citoyen lambda dans son quotidien et d'autre part à la grande corruption qui est celle qui s'insinue au sein même des structures étatiques, même au plus haut niveau de l'État, impliquant un large éventail d'agents publics, des fonctionnaires subalternes aux membres les plus haut placés de l'État. Selon des études crédibles, la corruption qui existait déjà en République démocratique du Congo sous la colonisation belge et qui a durablement affecté la période post-coloniale a atteint un statut de règle absolue sous sa forme étatique depuis plusieurs années. Pendant la Deuxième République, la corruption avait trouvé ses ferments dans un pouvoir autocratique sans contrepoids ni compte à rendre, une confusion entre biens publics et biens privés, une pression sociale valorisant l'ostentation des élites et la redistribution. Au lendemain de la révolution de l'AFDL, la corruption a été nourrie par de stratégies prédatrices violentes, sous forme notamment de confiscation des biens que l'on convoitait. Bien après le régime AFDL, la corruption s'est diversifiée dans ses formes au point même d'être normalisée et banalisée. Tantôt, elle prend la forme d'accaparement et ou le détournement des biens et deniers publics, principalement pour servir à l'achat de voix lors des élections. Tantôt, elle se présente sous forme de pots de vin lors de rencontres avec des autorités de police, des magistrats, des inspecteurs des impôts ou même pour décrocher un marché public ou encore pour l'obtention d'un permis de conduire. Pour stigmatiser l'ampleur du phénomène,
et son ancrage dans la société congolaise, loin de moi l'idée de minimiser l'approche préventive qui consiste à mener des actions allant dans le sens de sensibiliser et de moraliser la population sur les méfaits de la corruption et des actes asociaux qui lui sont proches pour l'essor socio-économique de notre pays. Ainsi, ces actions de sensibilisation viseront particulièrement les familles, cellules de base de la société et tous les secteurs sociaux. À cette double approche répressive et préventive doit s'ajouter le renforcement du cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption. Cela requiert de revisiter notre arsenal juridique et institutionnel de lutte contre la corruption et de mettre en place d'autres mécanismes et moyens plus adaptés à la mutation du phénomène de la corruption avec des sanctions plus dissuasives. J'insiste sur l'approche répressive pour lancer ainsi un message fort contre les intouchables corrupteurs et corrompus d'hier et d'aujourd'hui. Sous mon mandat, ces intouchables sont appelés à la reconversion par la stricte application de la loi. En conséquence, dans un avenir proche, je vais signer et déposer les instruments de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Cette ratification permettra sans nul doute à la République démocratique du Congo de récupérer les avoirs et les produits de transactions de la corruption disséminés dans les paradis fiscaux au détriment du bien-être social du peuple congolais. Dans le même ordre d'idées, comme je l'ai indiqué dans mon message à la nation, je prends aussi l'engagement de pouvoir solliciter et obtenir du Parlement la modification de la loi électorale en ce qui concerne le mode d'élection des députés provinciaux, des gouverneurs et des sénateurs. Sur le plan institutionnel, je vous informe de la création sous peu, au sein de mon cabinet, d'un service spécialisé dénommé Coordination pour le changement des mentalités. En sigle CCM, qui aura entre autres mission d'assurer la prévention, la sensibilisation, la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec une note d'espoir que je termine mon propos de ce jour, en affirmant avec ma toute dernière énergie que je crois fermement en la capacité de changement positif de l'homme congolais. À cet effet, conjuguons tous na masango mosusu esengeli oyo baki AFDC et alliés va prendre na bango acte sur la suspension contre autorité morale na bango Modeste Bahati Lukwebo pe va restructurer lingomba na bango car va retrouver indépendance sans dictature ya individu na boyende boloka yemoko Bahati Lukwebo na micro ya KNB. Pona kozwa mikano mie ya liboso ba renouveler confiance na autorité morale et AFDC allié le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo ya mibale balobi ete lokola FCC azwi mokano ya kolongola bango eh bien ba ndimi yango
pe balobi ete bazwi sikoyo lipanda na bango, bazwi autonomie na bango mpona koagir vis-à-vis na bakonzi ya mboka esika nyonso bazali, ezala na province, ezala na niveau national, mais aussi vis-à-vis na baparti mosusu na baregroupement mosusu, mais aussi vis-à-vis la société civile. Bazwi lisusu mokano ya koloba ete barenouveler confiance na autorité morale professeur Modeste Bahati Lukwebo pour ete atia candidature na ye na poste ya Sénat ya République démocratique du Congo. Mokano mosusu ezwami po na ba oyo bakendeki pembeni oyo babendaki bango mpona tina oyo biso toyebi te, eh bien balobi ete bato wana bakozwa etumbu, kasi tokangi lopango te, bakoki kozonga soki estime que balingi kozonga na nzela ya malamu, kasi bakoki koloba jamais na kombo ya AFDC allié, parce que AFDC allié eza moko pe moko etikali kaka moko oyo eza représenté na autorité morale nango. Donc ba oyo ba dissident bakoki ko engager jamais regroupement na biso, ezala na FCC, ezala na ba institution ya République. Tozwi lisusu mokano ya koloba ete groupe parlementaire na biso na Assemblée nationale esengeli ese restructuré na mokano moye ba député bango moko bazwi baponi bureau ya sika oyo ekokambema na mama honorable princesse Adèle Kainda Maina, yende akozala mokambi ya groupe parlementaire présidente oyo alandie ekozala honorable maître Ngwasi Akilimali Dieudonné. Deuxième vice-président ekozala ndeko honorable Bompanze Frédéric oyo akozala molobeli rapporteur ekozala ndeko honorable Hilaire Kikobia Kasusa oyo akozala molobeli molandi ekozala honorable Solange Masumbuko Nyenyezi. Yango mikano mizwami lelo na sima ya réunion monene oyo biso tosalaki ya regroupement AFDC allié oyo esangisaki ba président nyonso ya ba parti, esangisi pe ba députés nationaux, ba députés provinciaux na ba sénateurs. Kasi na ngambu na bango ba combattant ya UDPS balobi ona bango bandimi koyamba Bahati Lukwebo mamoko polele, mais à une seule condition, ceux qui karandimi ko travailler na vision ya chef de l'État. Pe ba combattant ba déplorer lisusu lolengeni ni dictature ya FCC pe soumission oyo FCC azali ko sala. Politique est dynamique, politique est changeaka na ba moment nyonso. Bahati ndenge tosi ba information c'est que c'est passé na Kingakati eza dictature, 100% dictature. Parce que kaka ko se dénoncer oyo Bahati alobaki ke non ngape na za candidat, tomoni ba suspendre ye, ba mususu ba lobi ke aza indiscipliné, ba mususu ba lobi même ceux qui Kabila za autorité morale. Mais il faut appeler sa vie na batu mususu quand même. Ceux qui kopona Tambwe Mwamba, il fallait qu'il tourne à vie à batu mususu. Vous comprenez? Kabila poni Tambwe Mwamba ye moko. Parce que tout le monde qui PPRD aza gourmand. Azolia nyonso alingo tike la mutute. On est à dictature 100%. D'ailleurs Félix est là pour combattre la dictature. Ceux qui m'ont ramené les gars, ngana rosepela Bahati aya na kashi to fongoli maboko polele aya. Biso ba combattant tozalaka na mutemo munene to boyaka batu te. Ceux qui bango ba moni ke non kuna côté bazalaki simbité. Biso maboko na biso ezaka ya kofonga. Azo tubele déjà peuple congolais azo yoka makambo nyonso azoloba.
azo tout bel déjà mais soki amoni que non raison eza kotoyo alingi travailler pour na intérêt ya mboka biso tokoboya te biso tozoluka mutu nyonso aza na même vision na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango wana ndeko Bahati soki yo kotambola na elongo bani biso na IDP totambolaka toujours tobunda liste na biso mpona démocratie et progrès social yeba bon oyo ezali nango soki yo ozalaki na part wana kuna oyebaki ezali malamu te oye il faut tambola bato ya FDC wana ya Bahati basa sime nous sommes en politique peut-être ngana landaka maloba ya président na biso ninga lobaka l'impossible la politique n'existe pas nani ndima que no IDPS na peut perdre les lots ko sanga to sala pe moi coalition personne même bande ko na biso ba entouré nga aso to tini bango mutuna na mutu moko ta ndima yango pende to vandi boy ba mususu baza pe mena nga balinga akuti manga coalition wana te soko yebise manga coalition ko risque kuti bobe bani makasi oyoki réponse na sima ngai donc pour te dire que l'impossible en politique n'existe pas peut-être lobby ou le lendemain tokoki pe ko sangana na batu wana tokoki pe ko sangana bango ensemble les autres so to moni que non oui bazali l'intérêt ya peuple congolais Nanga mususu yoka sans oyo azali président ya parlement debout ya eu de baisse azali ko kamwa komona ndenge nini be perdre le kola azala na ba jeune te to pende ni po autorité morale na bango apona na yeka batu oyo bazali na plus de 70 ans le rôle ilunga petambo mamba liboso ya kibasa liboma izalaka soki liboma azali okomona azali trop sale et puis azali mais liboma ngo bakutaki liboma azali propre azali na passeport azana bambongo 20 000 yasika indice wana esali que donc to comprendre qu'est-ce qui s'est passé donc bato bongo liboma ndenge nini na mbeli na motorola donc to comprendre c'est pourquoi la police ayaki azwa bato bakende ko se justifier bazimoko et puis basali babimisi elongi boye babimisi bango bilamba mais baza propre donc c'est que bazali bato moko oyo bazali peut-être batindi bango pour bako seke baza bato maboma je sais que je regrette c'est quoi donc na pe perdre bozana bato moko te bakoyi ko bima ba sénateur ezaka ka tambe mwamba mutu moko ko bima sénateur azate tambo mwamba kaka tambo mwamba ministre et puis mutu azali sous sanction à la communauté internationale ezali beaucoup compliqué biso to ezali pour lingi bosala nini hein vraiment mutu vraiment nazo kamana d'abord bino ba de ko na biso botozana bino na coalition bozolinga bino d'abord bozolinga bo pelisa moto bozolinga bo pelisa moto na eloko biso to lali na biso tale bolinga bo pelisa moto comment mutu oyo azali sous sanction ya communauté internationale bango nyosi me balina bon chap bokaye ko tia bango na place wana cela veut dire kabila zana jemabe. Occasion n'est pas manquée, Nabil Union, sur vos allées magazine Kinshasa na Sokenbe, et Sengel Boye Baké, médecin de bonnes œuvres à Sali, mutuelle de santé pour la Kosunga Congolais, Nyonso, avec abonnement, il y a $5, il y a Pamba, chaque fin du mois aux US santé, Nayo, Kolongono. Mutuelle de santé, bonnes œuvres, et Zalili Sanga. Oyo epesi bana Kinshasa pe bana ya Congo ya RDC nyonso occasion ya kozwa ba soins de santé appropriés en souscrivant à partir ya $5 par mois ya Pamba. Consultation générale, consultation spécialisée, ba examen à laboratoire, ya contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, pe ba soins ya bana na chirurgie. Pour nous souscrire, ils allaient d'abord gratuitement. Nous tenions à souscrire d'abord comme une entité, par église, ainsi que par responsable fidèle, par école, ainsi que par responsable, par enseignant, par élève, ainsi que toute personne qui a un métier libéral. Aux nani musala ya motard, aux chauffeurs, aux receveurs, aux TKK
ils ont ouvert pour la montagnose pourvu qu'ils la minorité. Ils allaient dans la catégorie Misato, mais catégorie il y a les bosso où ils ont ouvert dans la montagnose. Ils allaient abonnement il y a, n'est-ce pas, il y a $60 par an. Donc ils ont droit, il y a consultation. Ils ont la consultation pas un généraliste, pas un spécialiste, dentiste, ou une maladie représentée, comme on a eu. Aux en a droit, il y a premier soin. Et puis, aux en a droit, il y a conseil d'examen, nyonso. En souscrivant à partir il y a $5, il y a pamba par mois au Biki si libota na yo, ou éviter des dépenses improvisées, paie aux 8 contrats, il y a des soins, il y a qualité. Pour na information nyonso, les canaux siège, il y a mutuelle de santé bonnes œuvres, na numéro 12, avenue ACP quartier sans fil, Soki au Kiti, na entrée à Petro Congo, aux juste droite na yo, première avenue ACP et Sikanini, au Kotu na Joa Medical Center, topé au Bengi, na 097 77 26 599 09 98 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle, pose ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé bonnes œuvres. Talandenge mabota na biso ebiki. Communiqué nécrologique. Les familles Tsingi bazali na mawa ya koyisa bino liwa ya Tsingi Mayanda Thomas Lumba Tsingi oyo bakufaki mokolo ya dimanche 30 juin 2019 na accident de circulation pembeni ya hôpital clinique du cinquantenaire. Matanga ezosalema na Kitambo sur l'avenue Linyonzo numéro 191 quartier Babylone en face de PSL. Programme ya matanga eza boye. Mokolo ya vendredi 12 juillet 2019 sorti ya nzoto ya bawei na morgue ya mama Emope ekozala exposé na terrain ya camp militaire Tuteur. En face ya alimentation Babylone na commune ya Kitambo. Samedi 13 juin 2019 nde bakokunda nzoto ya bawei na cimetière ya Kitambo entre terre et ciel. Communiqué oyo ekomela bino nyonso. Salela yo atabitumba. Curiosité qu'elle ne jamais tout rata, les autres sali curiosité. Ya koluka koyeba mobali soki au découvrir que moi si na yo azali ko fréquenter ex na ya kala. Surtout que lien mon côté à terre, moi les ana kati. Au salani. Balobara que après l'amour, c'est l'amitié. Au boya, au linga to ko pekisai. Bon, ça va bien te pour normalement la rendeti. Basalaka. Autant le faire déjà qu'il a mouton basalaka te. Le roman na bangote. Quand on mona bangote, Jésus ça va blessure. Donc il n'a pas bouloué sur bouloué zate. Donc moi to vendre zate. Faut to quatre contrat wana. Ah, il a comportement mon bizarre fort. Parce que tant to vivre, to vivre pour total lobby. Mais tant on mon ex na wana, c'est que azada mobile no tant on vivre na ngapé c'est qu'on vivre na yi. Donc non linga comportement na te pour na ngai ndena linga ko vivre non linga na tika bango ba continuer bango vie na bango nga luka chemin na mususu. Bon nga mwasi na ngai soki na moni na mobile o ba no fivene kala na moni bango lisusu nga c'est que c'est bazongani donc wa fo nga sani ni fo na tika o me pode na moni ko fa lobe banga mobile za na mwasi no liboso ba bi aibe lo ni asala po mwasi no asepela donc asko na mwasi na mobile ba za ni kala propriété donc même beaucoup continuer au besoin à bien bailler donc ngai na longo nga pesa wa ngai normal tevo parce que déjà bango mbale soki déjà bakabwani elaki siki eloko moko eza te wana donc à chaque fois banda okutana wana eza malamu te soki totali na normalité c'est qu'il y a quelque chose oyo ezosala keno relation moko eza na wana entre bango mibale yango esali keno atu moko banda okutana mais en normalité soki total na chose ndeza soki mutu aboya na mutu lakisi keno ba relation nyonso bazalaki nango ekatani pe esele.
Kinshasa makambu toyebi soki tobenga ngo système Android toneli po okomona mwasi mosusu mobali abengisi ye na terrasse akomema bacamarade ebele mpe bacamarade yango bamela kolia kutu koloba te liboki ya ngulu 2 kilo mobimba to mpe nini bakolemba na bango te bakolia mpe bakotonda te. Magazi Kinshasa na biso réalité ya bana. Vraiment eloko oyo na sepeli makasi na ndenge bozwi décision nango ya kolobela yango. Omoni nayebi te tolobela yango nini. Soki nakolobaka Kinshasa na paste Kinshasa na bisengo na babone no to mesa nango banda République du Congo design na to komi lelo République démocratique du Congo. Et comment Robin sa mwasi ta msusu na lia rendez-vous. Oyo ebila ke mwasa zoya ye moko. Momona mwasa zoya na 3 4 camarades na moko 5 yebisanga. Yo soko bongisa ke mwasi nanga ko lia ko mela na bongisele na transport na ye na mama kamne mususu. Metangu yo ye, petangu ba ye 3 wana. Okotuna bo barman servir bango. Oyoka mususu tirbo, oyoka mususu tembo, oyoka mususu bofort. So zoas ko na bouteille moko na sa pèse. Petangu ba no mela boy e beti tour moko deuxième tour camarade a soufflé. Moi je souffle camarade na kinzala. Sangato mona ba buba sesi bango 2 kilo ngulu. Donc c'est pas bien. Donc ville ya Kinshasa basi pedra base mais ko meka kozong sa moi makansi na bango ezonga na moi kibomoto. Conseiller basi baso basala ka ngo ba meka ko tika na ngo c'est pas bien. Soki mobala bengo na lia rendez-vous yaka yo moko. Mais tant on a 3 4 camarades et ça la bien et pesa bloko soni. La ko blé na famille no ba to nzala, ba to passer. Donc vraiment côté wana et ça la bien. Na masano ya lelo pona ko sukisa egiso na bisi tele ko betela bino lisolo que match ya lelo en tout cas Madagascar oyo abetaki il y a pas longtemps na RDC akokutana na Tunisie mais akokamu ezali que arbitre ona azande congolais. Est-ce que a raison sa revanche to faire travailler na honnêteté. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino magazine Kinshasa na biso eleki partout magazine Kinshasa na biso souhait nanga bale mutamtala métier nae arbitre congolais a le professionnalisme. Azong c'est la bango revanche tekeo contre pour la balongwa. Arbitre match normal. Mais Madagascar les lois mataki ta futa masumu. De la zaboye donc il faut na raisonner pas si na mona ki doki na kata mboka na ngai doki. Faut la pour ben nani ba malagache faut balongwa. Tala ka yo mboka na ngai. Eza mboka langa ifana lingana no mboka langa po eza lokola poso ya nzoto langa moko do yango wana ndefi eza langa muto ya passe fara tala pe eza lokoki mutema mabete mais pour la bolingo mboka po même la Bible baloba yango que su oya lingi mboka na eseka milingi pe moko. Football, les théâtres, ça n'a rien à voir. Comme un arbitre congolais qui va arbitrer les matchs de Madagascar contre la Tunisie, ça n'a rien à voir. C'est l'un des buts de l'arbitre national contre. Bien sûr, on a remarqué, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que Madagascar a un problème? Espérons voir nos arbitres dans la Cannes Oezoya édition et Cannes Oezoya 2021, Bazala, et puis mondial Oezoya 2022 dans Qatar. Arbitre congolais, Bazala quand même. Combien de temps arbitre congolais et le coup, il y a Meki, les lots, il y a Meki, bon. On n'a pas dit pour la CAF. La CAF, on l'a pointé. Ceux qui bazooka, quand il y a arbitre, il y a suspendre dans l'autre, même 5 ans. Au moins les arbitres congolais toujours persécutés. Espérons voir nos arbitres congolais na ligne mondial Qatar 2022. Tout le monde a makambo tout là dans l'ando Zangatina. Ça n'a rien à voir. Bas les athlètes, ça n'a rien à voir. Ah on est au succès nyo sotelenge la kipona bino mokolo ya lelo jeudi. Botika lande toujours scotché branché pe bo s'abonner massivement na compte YouTube Kinshasa na biso. Pe vraiment bobo sanate ke Kinshasa ngo. Et l'équipe part.
Magazine Kinshasa na biso